basabonaka kaka nini yango eye eloko asiki ye hein 2FW Congolaise TV 2FW Congolaise TV abonnez-vous massivement ba jeune fille nyonso libumuno za ya kovimba mama ozala pose kita s'abonner na 2FW Congolaise TV et ko salo bien makasi ko kitso libumu awa nde ba solution solo ezali yo mutolinga ko lata robe bassin bima hein yo mutolinga ko lata bien ozala fille fashion s'abonner basabona kaka na 2FW Congolaise TV bon s'abonner aux solutions ya libumu na yo et là on dit merci. Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et pourquoi pas à vous les amoureux de Karine et Loubou. Émission Oapi, Boye Kolaka, Naba Obasangi Boyebi, Kubakisaka Boyebi, Naba Opi Bazaki Nama Boyebi. Émission Ezali spécialité Yamakusa. Ah, Ezali vraiment le solo ya cuisine. Et awa tout le monde a besoin de cuisine européenne, cuisine africaine, cuisine asiatique, cuisine américaine. Donc, cuisine nyon sur mon kinebima. Awa la Karine et Loubou. Et de la qui s'accabine vraiment s'abonner massivement à Karine Yamado TV, la femme de S, la patronne à tel corps, tel qui a nous autres nés à la camounène vous c'est la canaro. N'ayez pas monté maneza ou né maman pas au fond d'un abana. Émission Karine et Loubou est présentée par votre chroniqueur, artiste, comédien Caris Dissou et derrière la caméra je suis avec Blanc Moto Fa3 et Azali Pessou dans la réalisation il est pas pour ça qui est en montage. Et c'est plus ça mon colalelo il y a Koyembela Bino artiste comédienne au c'est la gagné tellement mingi et ça lui peut moins temps mais pour le vraiment à ça dans la film mais tu comme un peu au solennel pourquoi ça va filmer et d'aider beaucoup plus pour le bila madame telle cuisine pour découvrir des gens en scène à jouer à bien au c'est la canaille le peu de temps en cuisine ce il peut à sa forte na combo ya maman Benita bonjour. Bonjour papa. Maman bonne santé. Ça va, Dieu fait grâce. Santé ça nous bien en maman Benita eux ça dit Karine et Loubou na Karine et Loubou bato mingi batala Karine et Loubou azwa matin on t'a traité ya mwana so que ko eli bango o la ti bango vrai identité na yo o ça. En tout cas premièrement na CP d'abord pour na visite na bino de boyo ko talanga bo contacter ngai en plus pour na lakisa bino pe talent na ngai parce que biso ba fille théâtre surtout ya pembe boye bazora biso mingi toyebi makambo te surtout ya cuisine bamona biso ka toni caro que soit soin ya ba teinture na biso ya banzoto na biso kolata mais babosa na pe ke toza ba mama pe na kati ya bandako na biso toyebi pe makambo ngo pe ya kolamba ndeni ezala parce que kolamba nde yango evandisa papa na ndako donc na kati ya foyer na nga na kati ya ndako na nga lambaka na Benita par théâtre n'a sera pas soin à foyer comme il faut. Là je dis un grand merci à Michel Elenfou, les grands saoudiens Bobby Azali, partenaire officiel il y a Karine et Loubou. Michel Elenfou, les grands saoudiens Zetambi la Bokata et Botakaka. Bobby Sokobo Nzeti Ambila, Sokobo Yango Ozana besoin na air ya Moussaka, soko kino na era Moussaka, ozana besoin na mona lindala la pour ça na fête. Soko boyango na era fête ozana besoin na matanga. Soko boyango na matanga, ozana besoin na kombo. Donc Azali vraiment partout Michel Lenf les grands saoudiens partenaire officiel il y a émission Karine et Loubou. Moi Benita, tout le bila beaucoup plus makambo lamba. Émission oze émission tala makambo ya olamba. Lo ni olamba liboso. La vie. Oh dans lamba liboso. En tout cas, ce moment, nous avons des avant de passer l'eau à ma casse, donc, ma vie est l'eau à l'ibosso, na lambe à l'os. Et à l'os au pays. Le loi l'ibosso, l'accent pour l'âme des ala et l'os. Depuis qu'on a maîtrisé l'os, et on a ma foufou. Et on a ma foufou. Tant on a l'ambi foufou, on a maîtrisé foufou, mais on a ma tellement dans l'eau, on a ma témi. Petit événement pour la et seulement un bon matin tu te réveilles tu te lamba l'eau n'a pas ça veut dire quoi
ezalaka na bando avant de pas grande sœur na ngai na ndo avant de pas grande sœur na ngai maman Angèle auti kokufa pe à son âme hier vraiment nde mutu aprenanga makambo wana nyonso ya cuisine na banda kosala sikoyo nakoma na age ya 11 ans naa na 10 ans boye aakende hôpital azali médecin atali sikoyo toza ngai na ye na mobali ake mosala ye akei mpe mosala sikoyo moto akolamba azalaki te mwa mosala yaka te mokolo yango wana deja salakisanga loso loso dana sinalamba nango ndasina bini tokolamba te bo ilumu bo moke te oyo moko nano okolia mpo okovanda nzala boye te ko moto ya mosala ye oyo moko okolia so omoni mpe kena eloko wana tokolia mpe biso etikeli atanga ye moto atango na koyanga nalambi biloko ebele epuis natikala ye wana naki na soki matembele kaka nde ezala mwa bacamarade pembeni ozotuna bamama mikolo bazoexplike te basalaka bozu matembele wana osali bokalingi ti mpe nalamba mpe bima matembele nalamba matembele na loso mpe tolie l'air sert aye ayo omona ndenge sike bana alekela ngai sina telinga ngandi mnale matembelo siko nondima te donc nga pona nga nazalika na susi nde naolamba na ebonga kaka dono likoyoka mutu aloba teki omoni koto esali nini te nga nalika baloba eza bien eza kaka bien dono omona ngo étrange nalambi nalinga kute mutu akorushenga vraimen nanda alinga te ezala nde nini mwasi na ndako alandi biloko me échoué des fois na biso esala biso pasi eloko pa soki ebétise surtout biloko olia o mobali na ona ndako neti papa aye nango oloba eleki na injecte kese uti mpo mama esalaka bino mpe ndenge nini okomi mpena nzoto olandi moto olambeleli alie na ye biloko neso nde shokaka nayebi te mais nayebi ke bamama nyonso oyo baolanda émission oyo ya elubu bamama balanda émission ya elubu ya Karine ya Mado oyo nayebi ke makambo o nga na oloba parce que nga vraiment personnellement Benita so na lambeli mobali na nga lobi na nga keno Benita loko esepeli singa te na olala te neso na buto defo na c'est insomnie na yeba vraiment elo nini ngo seke no biloko ebonga te parce que na tiaka mayeli osala nini olambi bien biloko bien quand olamba olamba bien kitoko papa ye ameki yango mpe te akeki olana ya sabiti quand nde na tie mayeli na makasi nazwi pa batana nga nazwi esprit nyonso na koti na biloko wana papa lie te lobi eza na yebe place akende kolia soit epa ndeko na ye moko boye ya mwasi soit epa akende epa ndeko na ye na kokomba même si mpe okende epa ndeko na yo oyebi kotika ye mbongo ya biloko na ntongo obimisi mbongo ya biloko okezwa libumu nyonso tondisi kuna atuki esimba te il faut tika para ndako omoni espace wana libumu kaboli yango koto oyo nalie biloko ya ndeko soki ya nani akende kolia koto natikeli Benita biloko alamba ye mpo esimba te na mwa lokwa biloko na ye eleki yanga na lito so ntango bato bafandaka batala bino na tv oba bafille ya média vous n'êtes pas forte surtout makambo etali cuisine osala nini bon omoni biso déjà tosuki misala na bajugement bato soki je so obimi na télévision lekaka déjà na télévision baotraite o de tout et de rien tomesana balobaka na bango mpe eshokaka soki ovandi mpenza mo oyoki mpasi nga mpana batala na nango mpe baloba na nga koaccepte na yo parce que mosala na biso eza bongo bafingaka balobaka batraitaka biso de tout et de rien mais nga moda na miyebi ke na koto naza compétent koto naza incompétent mais bacritique na bango mpe esalaka biso bien mpo to évolue. Parlons de la cuisine. Vous avez un tournage, vous avez un maman dans vous tournez presque chaque jour. Et puis, nous aussi un peu presque chaque jour. Du coup, nous avons un ban, il faut soigner un ban. Nous avons un ban, il faut soigner un ban. Kabula onde. Kabula onde. Question toujours pour mettre question très capitale. Donc, Moussala. Nanda, comment mélanger ça. Donc, et ça, il y a s'organiser. Donc, maman Nanda, il faut s'organiser. Et surtout, nous sommes à théâtre, ils sont toute une journée. Donc, aucun des temps, déjà, si vous avez déjà si vous un tournage. Non, mais c'est là où on est là. Si on est à des pour la Nanda, on a déjà 6 heures à la sauce.
na sali sauce na lambi loso na zui na tika otika bilo déjà na siba lambi na se préparer na sukoli wana so na mutu te mais so neti na mutu to wana lingana ngai vraiment wenze mingi te nga vraiment na lingana nga pa wenze so neti na mutu la butu na ko pese programme so na biki na tonton no ke tunga jana pesa ki programme atika na programme nga na la muki na tongo na sali ona ko sala et puis na ke na pokwa na yena mais so ki neti mutu azate na kolinga na sali oyo eza ilo moya makasi na butu wana na sombi biloko na butu na sali musala moya mo makasi na tongo na lambi soit loso soit fufu na tiko tika na thermos na sali basos na ke na musala na calme po ekrelenga pe problème na ndako te. Merci maman Benita zo qui na jusqu'au na shit pour que tu visiter biloko bombeli balandi ya Karine et Lubu na annonce na ngana lobaki to la paix mambo etali vie acoustique na kolo komi un peu rare na ba film. C'est dire quoi? Bon, Nicolas c'est comme un peu rare na ba film et ça dit à musala. Na sabino à part théâtre na makamanda na sa couturière na tomaka na voyageaka vi Nicolas ba confinement na voyager te na voyager na matin na ndako mais profiter ou temps ba ni temps o tel mais na ozo de tante pour ni le roi na otonga te na mi pe na se pencher mingi na zo voyager te na se pencher mingi na mamboto donc Nicolas na za tout le temps la machine ezwanga mais ça veut pas dire qu'elle a négligé théâtre parce que nyonso ya musala nyonso eza musala en tout cas pour nga théâtre ya musala la linga ngo makasi couture pe ya musala la linga ngo makasi na partage yango te mais pour le moment de ba tournage yango yebika ndezala so ba bengi yote moyen aussi se faire violence pesate donc au vandara osela so ba bengi mais en tout cas so lenti ba bengi ngai so ba bengi na ba ngai en tout cas na disposateur na ngai na ye na pe tournage mais Mikolo le quoi ba benga ngai te ya Mikolo pe naza na kana mamboto mais so ba bengi ngai au moins na penza Mikolo na to tourner kuna Nico Shtevi au moins la film plat préféré na les amis Madesu et là on maîtrisera bien na olamba eza Madesu fumbwa Madesu fumbwa pondu merci voilà vraiment beaucoup de maman Benita américain un peu colombier la makambo et tali cuisine parce que émission les amis émission ya cuisine eux ils avaient émission teke non tout ça ya cuisine tout le la makambo ça cuisine donc autant moi mon qui vit acoustique na tout retour na parce que ils ont professionnel pour boyer bien comme ça au salaka donc ce que ça va toujours proposer une question le voilà na bureau, na chambre, na cuisine, place nini oyoyo esimbaka libala. Et là on est esimbaka libala entre ça de cuisine, chambre et bureau. Nini esimbaka libala. Donc bien ce que vous répondez dans les commentaires. Na soukape, moi Benita soit assis makambutu répondre biso, bini pe vous répondre sur les commentaires. Moi Benita na épité ce qui okoki ko bima biso place oyoyo. Balani vraiment ya Karine Nyamado TV bazo zela ba mona nini o bumbeli bango journal lelo. Ça va? Ok, na posa ke bile buna salelo. En tout cas, balandi ya télé ya Mado. Lelo ngai artiste na bino Benita, na bongse libino, na lambela bino poulet. Et na sala poulet oyo nde bomoni poulet on a sombe za 3 poulet oyo eza poulet otumba. Eza poulet otumba, to tumba na biso ba poulet. Mais poulet na na otumba na linga na bakisa susu pe moi 1 plus parce que nga linga so na osala loko na bakisa moi 1 plus na oyo ezala nango parce que eloko asika a eza na mote. Ya na eloko esala maka. Mais poulet na otumba ngo pamba te na otumba ngo eza na légumes to lokwa na 2 légumes. Légumes on otia likolo poulet ezali eza ba solo ba matungulu ba poivron yango na kotia likolo ya poulet. Poulet na na kosala ngo na mélange ya moutarde yango oyo eza na fumé. Na yebi biso nyonso ba mama moutarde lo ni jouaka na biloko. Moutarde lembisa tout d'abord soso et puis ça goût kitoko et fumé oyo na mélanger moutarde na fumé. Fumé wana eza po epesa goût ya fumé. OK. Na soso na biso oyo. Yo tumba na ba tono. Na tono ouais. Donc epesa ngo goût ya fumé pe lembisa ngo epesa ngo goût kitoko.
awa wana yebi ba mama ba yebi nde be piste na biso to salelaka awa eza poivron naza na poivron nanga na osalela ngo soso ndambo ya poivron pe na osala nango na ngai naza na matungulu oignon naza na solo na ngai na kosala ngo légume likolo ya poulet naza na ndembi ciboule na céleri naza na ai na ngai yango oyo ai naza pe na tangawis na ngai na kofina ngo likolo ya soso na ngai po epesa ngo goût kitoko naza pe na muscade na ngai yango oyo bomoni. Merci vraiment wana boti kolanda présentation ya biloko oyo mama Benita olambela biso pe en fait de compte ko comprendre par rapport à oyo secteur au sala tant ekosila lelo na asiri ke bo découvrir ndenge nini batumbaka poulet na tono qui me bimi le roi tono pour filmer déjà et au sala musala à chaque fois to bana kenene le butu bakisa juste un plus et lo ka sika pende za na moté mais to ya o wana ka bakisi me loko moko boye na ndenge so ala na ndenge ki Benita vraiment beaucoup se pelana mon micro on se bien que c'est juste na c'est bon ça a été que c'est juste azan na WhatsApp té na c'est la téléphone appel normal ça besoin na bien na numéro na ngo ils ont affiché na l'écran na bino l'appel normal pour Zouamai Michel Lef le grand saoudien c'est juste sur un téléphone tant on va sur un téléphone pour ceux qui ont merci vraiment moi Benita na qui na pembeni. Tu n'as présenté la présentation ngai. Oh non, c'était là dans aussi ici. Pour présenter comment? Ngai na ngai yango yoyo. Na okali ngai na nga pembeni, ngai nde yango bakulela na poulet. Nde na bana za des légumes. Oyo na osopa likolo ya poulet, mais oyo nde ezala à côté. Tokolia bilo na biso na kwanga. Tokolia yango na kwanga. Donc c'est un peu ça. Donc na suka kande pour découvrir l'eau nini epesa. OK, merci. Là OK pemeni. À chaque fois faut te remarquer le moment où faut beta moi c'était tu vas te poser question pour que balandi ya Karine et Lubu va comprendre oh je sais là-bas. Donc gloire moi te fait trop place ça. Mais bon quand ça déjà la question à poser. Na chambre, na cuisine, na bureau. L'eau nini est dans la libana. Tokutani juste après. Ok.
Ah, nazo préparer des épices na ngai, on a rotokisé la sauce na ngai ya kotumba. Des épices na ngai on a tie a eza ail, muscade, céleri, na tie la mwandambo tangawisi na kati pona na tokisé la ngona nu soso. Et puis na kobakisa susu na ndembi oyo. Ndembi o na céleri, pona tie ngona kati na tuta ngo et puis na kotia ngona kati ya soso na ngai pour que na tokisa ngona on ti le temps elemba, nde na yo bakisa susu assaisonnement mususu. Awa, nazo sikoyo fumer na ngai na moutarde mélange na salaki. Na bandi siko ko pakola na soso na ngai. Awa na on a tie épice mon côté na bandi na on a yango pour ekota bien. Awa nazo tia ba kibe na ngai na kati ya épices na ngai o na tuti soki bolandi bien botala bomona ke natie mungwa te par rapport ya ba pona natie ba kibe boyebi bien kibe ezala na mungwa nango kibe ezala na mungwa nango lokwa natie kibe boye soki natie su mungwa risque eleka ya mwana na tie kibe kaka na utiliser mungwa te. Donc soki nete toki avant na bando tumbango pete banzo bela soso nanga wana komeka so na moni ke mungwa ekoki bien te na ko bakisa ta muke
obakisa ta munganga na sisi kotuta bepice na ngai oyo nalingi natia na kati ya poulet. Avant nazwaka bepice oyo natuti natia na poulet na kobanda d'abord na poivre blanc na ngai. Nasopa poivre blanc na ngai na poulet. Na baloli yango nasilisi na poivre blanc sikoyo nazozwa bepice na nga oyo nazotia na poulet na nga ya kokumba. Cocotte épice ekota partout po soso ezala na goût ya kitoko. Asko nazofungola bango pour que bazalaka tout droit batengama te. Sko nazipi soso nanga namema yango na makala. Awa balandi ya tele ya mado na koti siko na posedi ya légumes na biso ya liboso oyo tokosopa likolo ya poulet na biso tokotumba eza basolo oyo na kozwa basolo oyo na olongola yango poso te longo poso te na olongola ka eloko wana likolo epi na divise yango par deux. Olongola poso te mpona nini? Na kolongola yango poso te poso na longola yango poso eriske elemba ya kosala lokwa moto ofona tokisa. Donc il faut etikala na poso po egarde yango. Balandi ya Karine eluba de la précision. Le préciser bango be basepeli. Muluba préciser ko muluba mena. Ko basolo ya njilu. OK. Ya muluba na sene émission trono ba na baluba Ko comme bien na théâtre baluba. Makasi. Njilu.
nasisi kokata solo siko na kozwa poivron na ngai na kokata likolo awa na kozwa matungulu nazwi ndembi biloko nyonso na kati likolo. Awa légumes na nga oyo na kosopa na likolo ya poulet na ngai nasisi kokata fo kotia yango mwa ndambo ya huile po ezala sec te. Yango esi elembi nao balola yango mpona kitisa yango natika espace mpona légume na biso emata na moto ngai tomoni elembi.
épice na biso elembi tozobanga basolo na biso ebanda kopanza mpona kobatela solo na biso tokoningisa yango mingi te épice na biso nde eza boye légume na biso esi ebeli na tokokitisa yango tokitisi mpe soso po tomatisa ngai eloko ya suka totumba na soso na biso. Kwa nakalingi ba épice na ngai ya ngai siko na ko mokalinga siko na ngai na ngai na bando tia ngai na ngai nakalinga na yango na ba épice na ngai nzela moko ebela nzela mo na ba épice. Awa nazozwa mwa ndamba huile na ngai oyo ebimi na soso na nga na sopela yango. Nalinga na beta sete na eloko moko koloba ke soso oyo esebeli nango. Tozotia yango na moto boye kaka po epesa yango mwa aspect moko ya bien
ekoma rouge soki bolandeli bien bomona na se na tie makala malunga te esaka mwa bambuma makala mike mpo mwa moto wana yango nde epesa soso na biso décor oyo ya rouge oyo donc eza te ke no fo otyango moto makasi te ebelaka na mwa moto muke mwa milinga wana ezokota na kati yango nde eke kobebisa soso na biso na kati.
bel et bien c'est comme une heure autre présentant la recette c'est biso tu vois vraiment maman nini alambeli bino banane bandeli kino to komi na suka maintenant le résultat est là par rapport à la recette il y a les lots le banane bino vous aura vraiment taille ya kolanda carré et à chaque fois bolanda carré bah ça sera un plus donc comme vraiment na air table maman donc qui au mekempe kozongisa biso sima na bien osalaki na tina tozwa résultat balandi ya émission elubu balandi ya Karine elubu nalingaki nazongisa mwa nini na sima ndenge tobandaki nayebisaki bino recette te fale naloba recette na ngai ezalaki ya soso batumba na légume na nde na bai na osala ya solo na présenter déjà bilo na nga tout ba o ba kolanda ba ozo matin ya kolanda na bokebi ba komona comment présentation na ngeza yaki au clair donc soso na ngai na tumbi yango na présenter mes pistes na ngai nyonso tout nde na lobaki na tiaki et puis na lobaki tokozala na 2 légumes na ngai ya liboso nde ya mwana na sopi likolo ya soso bozali komona ezali soso ezali solo pardon poivron na matungulu na ndembi na sali yango légumes de na sopi likolo ya soso na ngai ya kotumba et puis accompagnement na biso ezali kwanga na ngai wana o boza komona. Merci maman Benita bolobaki na commentaire na kombo ya Ladi Live vous remarquez qu'il attend dans les commentaires quand même na kombo donc Ladi Live pour ça qu'il vraiment temps ya ko réclamer que non car il dit faut que rabatu ba si ça kolia et bon on ko interroger bango par rapport à résultat et recette donc so on monte ben mission mususu et ça là quand même ça qui kala c'est parce que ils a déjà enregistré avant pour faire sa remarque wana et c'est alors les lots tout ça ko appliquer les commentaires na bino ba remarque na bino na ndenge osala ki on va toujours beaucoup commenter beaucoup ça ba remarque to ko sala wana pona ko tanga vraiment quand tout le monde est bien tokotia en pratique mais autrement que eza tokozonyo surtout te donc dans un invité na ngai ba invité na baza bonjour maman kombo Samba Mawiti oza professeur de théâtre oza c'est moi maman bonjour maman kombo ni shampoo ah maman oza akokana na maman mtumwa na yini akokana makasi. Donc merci vraiment invité ma Benita ceux qui n'ont organisation na yo qui ko servir au biso sorti que ceux qui biso to servir on est dépendre na ceux qui peut au servir biso on est dépendre na yo ceux qui to lié laisse ma tout na ba résultat et pas ya ba invité ba déguster locaux et puis tout ça là les annonces de l'émission mais avant de passer maman Zela dans le bible vous remarquez même JO tout le monde l'étiquette parce que sponsor Azati nous surtout on a besoin aya comme sponsor ya Karine Elubu les alliés émission oh et autres là ma part tout le monde entier et d'ici là ton élection peut la chaîne ya TNT donc on a besoin aya asola na biso de sorte que va produire na bango comme kontrana awa numéro eza affiché wana la porte est grandement ouverte pour yamba bino nyonso du solo et olega kitoko banga na binité et loko nyonso tout o esengela keza na cuisine tara cuisine à vaste le nyonso boisson et produit mon bala melaka biloko e mafuta e huile ni le nyonso toza na besoin na bino boya tokosolola opali ni promotion ya chaîne na ye ya YouTube de tout ça la baninga mususu boya tokosela bino promotion juste le bengi numéro eza affiché na l'écran na bino tokosolola vraiment Benita makambo ka boya. OK balandi ba émission ya Karine Elubu nga na lingi na servir bon non servir ba invité na ngaité donc pesa banka sani na mutazo partie na ye o alinga na servi là tout sanga mawete boye lipeka nzo ne sana elinga na e quiz sana mawete mosi ya papa biso Pelemba de Bundes na Bruxelles et na France moi c'est à papa asola bien asola makasi vient la ngaya asola le roi bourgmestre Gombe
ye na bwaki côté Gombe na bwaki côté ya ba ngiringiri te na bwaka e côté ya Selemba ou te ya sola loka na sepeli ya ba ngaliema Selemba eza utumne na koleka Gombe tabela kosa bien na Selemba mais nga ba na bwaka e côté na pona mona tombola ye ba bo na tomba Selemba pe amunene misi bata minene Sarala yeso obwaki libanga moko 50 de mabanga 100 euros kata mabanga 200 euros Pelemba de Bundes nga pona ndima Pelemba de Bundes non nangeza affiché na écran il na pe 50 euros na grand frère Guy Makobo Banque Lambert de Lyon ça a baptisé le son bien bon na muto na ko servir le papa ngai ko za musika babi respect na batata non, pas mal à ça. On dit là-bas, il va c'est là-bas. Il habite dans le coin, il va même nous poser au colis là. Il a dit déjà lourd. il a qui c'est Ah, pas de La commis. Va comment à quand on sait jamais. on est ensemble. Il y a des Monica na servi na avino mali na boya ya mtanga kokibongoka ngenga ngenga sio mayo hadi anaangalia atuka kwanga ndio bino si Bon appétit. Merci. Bon l'ouvert, faire ma bille, n'a y est bail. ngai pardon. Ngai ben na ndela ke bima boy. Kutoka makaka. Ko alamba lamba. Ah, Ina ko ka ta 18e recette binta na ole. ngambe ako. Benta loboko. Alamba madesu moko. Onga alia madesu te alia madesu te. La Benta la yo madesu. Apa kaya nja India. Denya bomi. Akobo et moi. Aïe là, bébé na bomi makobo. Bébé ma. Na kwa comme wa ngam na yangu. Légumes ondé. Et tout le verbe. Sauce légumes ondé. En tout cas, ondé makambo. Ngani ngata ya na génial ou pas. Oh, bah ça peut me bailler au lamba. Tu es là aussi. Ay ata ndo azo mampa misha. Oui biko. E para ngai plie moko. Koli ele. Essa no biloko dele lengi moko. Tuka.
Encore maintenant, on a les petits nions sauvages. Alamba. Yamado, umea yo. Umea na yo yamado. Pour l'inspiration du toko boye penza. Pour les samas sous bien boye l'émission na yo. Ndamba pambo la yo émission etomba ma chaîne qui est liboso. Quand oza munene makamyo so za minene. Makamyo so la ngata ino. Merci, voilà votre la nenge ba invité balier. Donc on va qui na remorque car ici si kaka ba invité baliaka et on poser ba question sima. Na meki ko sala nenge bo lo ba qui na ba commentaire parce que à chaque fois que vous commentez vous faites remarque mo boy sur la monango eza bien, c'est ça mo sur la monango que eza ko zo no sauter quand même. OK maman, tu es pas na yo o cholia. Ma béni vraiment invité. Biloko pena kitoko moko surtout ngai yo ne bomunya ngobo na elianga ngai boete. Bana mama ngai banda. En tout cas, ma béni félicitations. Olambi kitoko, soso kitoko, goût et quotidien na mikuwa. Ceux qui osent qui madame, on a passé combien de temps sur 10? On a passé 10 sur 10. Ah, c'est la liquide. Quand les gens ont collé la recette, on a pris un liquide dans le sous. Moi, le bangani balé misato, on a mon bon papa moi ils na opesa mbote po basemeki na nga na Paris. Na pesi mbote pa Marie Antonio. Na pesi mbote pa Benji Antonio. Na pesi mbote pa Papi Zila. Semeki na nga. Na pesi mbote pa Papi Makobo Bat Lambert. Ya écoutez la tapete, ça pète. Papi Makobo, na pesi mbote pa Alain Kayanzi. Mobo, na délai fort. Bambote beno ma bisou na bango. Merci maman. Maman, 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 est-ce que nga na loba pour ça ina ngande loba ti. Ça au lieu nous ka ça ina ngande loba. Le kitoko ai. L'après-midi au tout le kitoko. Nga na zaki na nga inquiète. On a ebi na lia déjà, ça c'est 18e recette.
naliaka déjà nayebi leki na ndenge alambaka les ngainga étaient très bon poulet n'en parlons pas bien mon botaka ba sauce on déjà ba on les ba couleur mo tendancieuse c'était tellement très bon poulet tokos ngainga kitoko maman félicitations hein bon et puis là papa au qui matin point pour biso ko lambe ya biso point c'est ça point ba point napesi ene effet mi ponga demi wana natika na ponga mo mokonja makusa biso kolamba eza ya famille napesi bambote nanga pa bandi retour balandi biso napesi bambote nanga na France pa ya baleki na ngai Mali Timba Lipasa na Martin Nzuzi bamapasa de luxe ba joyeux anniversaire na bino napesi mbote pa camarade na ngai Modogo Tarsis Lukanda, taille à piège, mais c'est propre. Na pesi mbote na pa baleki nanga, na pesi mbote pa baleki nanga, Reine Yombo Claude, Juju Langouli, Raissa Niambi. Na posalité Madame Elvi Ambega. Maman Elvi oyoki hein? Mais non, amakila théâtre. Non, amakila théâtre. Bon ça théâtre t'es hein. Na ko banda pe hein. Ma Benita, avant na des annoncés na complet émission na le besoin du mot kaboyo na reposer question moko et salama déjà olia biloko ya mnyama na sala théâtre s'il vous plaît pardon oui ya nani déjà nalia et pas Mamie Sachama. Oui, petite sœur Nayo. Bato bayeba kitia. Asa grande sœur ya. Nalia qui pas né makasi. À parier. Nalia pe une prépa ya mado. À parier. Ici. Parce que yo monsko quand on polémique qui c'est monsieur alors que nous qui a raté. Et toi, son ami on y a na ba ça bon ni ba wana. Na yo moko. Ce bâti bien en compétition. Yanga eleki na muka. Eleki na muka. Normal. Na biti manga fole mi famille ça papa la bonne polémique baba ndeko na ngala lingité. Yama eleki na makasi chama eleki na makasi. Na bontala. Bino ba journaliste musala bido ya mwana la bon polémique na famille nanga. Na ti polémique na tout. Menga ya yeba kaka. Poleka ba eleki. Donc, l'artiste Mamie Sachama et Karine Yamado, oui, bah vraiment, bien Benita, Alekine, c'est loyer. Yamakas. On est plus blanc peut-être que bébé. Oui. On peut dire que nous n'avons rien pour nous bleu, on a que ah tiens la baba bé. Autant on nous commoter. C'est n'est comme l'autre. C'est comme l'autre parce que d'abord n'abima peu militaire. Lire un peu pas balé. Mot de la fin là yo. Par rapport à l'émission, il y a des lots. En tout cas, le SCP, c'est un casse dans l'ambi batbalier. Ok. Donc là, c'est que le SCP, il y a des lots, il y a l'ambi, il y a des lamba. Il y a des SCP, il y a merci à maman. Après ça, il y a l'accent au lamba. Merci à un génie à contribuer à ma casse. La vie, il y a un conseil, il y a un lamba. Dans la marambe belé, la vie, en tout cas, il y a vous merci beaucoup. Merci, Nabato. Ba invité na ngai nyonso ba CP singa parce que ba assistant ngai na début ya kolamba ti na suka ba lepe na pété le salinga sengo ya wana yo mon pelo CP singa makasi po au lié bien au lié na mono bakisi su kwa nga dona senti que non c'est que bien donc na lambi kitoko donc ngamo na mi bete litoro moi quelques pierres dédicace libanga hande zalara na pesi mbote na ngai na ba yanga Solange la wana Mandoi chérie ma préférée Yoza. La femme légitime de Pépé Ola. Mais là on a ngwende na maman vanda na obima suki ateme. Gika qui c'est de moi. Ba bisou à trop. Na pesi mbote na ngai, na banque la mère, makobo de moi, ma petite sœur chérie Mamie Sachama. Leki ya na ya motema ya kati.
napesi mbote na ngai naime bobwake équilibre équilatéral bozebele ya na ngai la carte na Londres. En tout cas napesi mbote na bafan nyonso ya nga Benita bao nyonso bosepela na Benita bolandaka Benita napesi bino bambote belé na lingi bino. Merci maman Benita bambote belé na onso Karine ya Mado ba bisous ba bisous ma petite chérie. Avant de les annoncer faut répondre à une question de tout le cas. Question au nous sommes dans une question au na bureau na cuisine na chambre et là on est les gardes à l'ibal na bureau na cuisine na chambre les gardes à l'ibal Seigneur soit gardé l'ibal oh exactement ça il y a un pena so exact bien té l'ibal écoute c'est toi bien na chambre bon exact et puis que pour me ya kaka c'est que chambre c'est le bureau. Parce que na olamba bien te na kuna maombezo kende bien te na chambre pour meza kaka. Oui, mais tu que une question juste répondre quel mot. Bon, cuisine, c'est la maman. Cuisine. Merci, on va Kolanda, maman Benita, à répondre à Motuna, au total, la carte, on se trouve dans l'émission, il y a cuisine, on a vraiment apprécié un grand merci. Na bato nyonso bazo ki tala bango ya Kolanda, Karine et Lubu, eux qui présenté na Caris dit sur votre chroniqueur, artiste et comédien, et les rabino il y a trop, et voilà mon Georgela Lukanzu international. Georgela Lukanzu international, et il y a eu un mot de Georgela Lukanzu international, sans oublier à Georges Lukanzu, et pourquoi pas à toi Georgette Lukanzu, et yo surtout Georgine Lukanzu, la famille Lukanzu et c'est quand et la référence de Tour Eiffel Merlin Toya à Paris à ce moment on appelle Tour Eiffel les photos na Merlin Toya parce que azali voisine ya Tour Eiffel et na bossante Gisèle Brakinoise c'est bon depuis Allemagne et sans oublier libanga ya suka ezalaka honneur libanga ya suka ezalaka ya moto maman Betty Lozolo Manzwangani autrement dit donc maman mbote et sans oublier oui, ce que vous voyez, parce qu'il y a ça, et Michel L'info, les grands saoudiens, ils étaient mis là-bas, et bien partenaire officiel de l'émission Nyonso Makam, et puis il y a Karine et Loubou, donc Michel L'info, les grands saoudiens, que ça dit. Surtout, comme les langues dans WhatsApp, on a répondu à WhatsApp, et ça pour ce que les minutes, on a un téléphone, et on sait qu'on a répondu à WhatsApp, so bien un appel normal. Dans commentaire na yo kango remarque non na yo kango bo aimer bo partager bo sepela na biso vraiment biso bo sepela na bino et c'est un plaisir trop bilenya bo pas wa kiso na Karine ya activité la femme de S. Merci sous na moni présence il y a concert chroniqueuse na combo ya Divine Momo elle de la presse autrement dit Nzambe ya presse quoi donc comboné on a comme ça moi DS de la presse. Ce que monsieur c'est plus ça qui vient nous faire ça merci encore sur papier ça sur paiement et pourquoi pas à Karine Yamado pour accéder sur chaîne comme la Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Motofa 3 et pourquoi pas moi même quand j'étais là pour vous présenter cette belle émission de Koutani Namiko et Koya Bye.